Bonjour la famille, bon déjeuner de ce matin. Bon déjeuner, coucou, coucou la famille. Voilà, dans un mois retard, on va faire ça trop vite. Bonjour à tout le monde, shalom, shalom, homme de Dieu, chantre de l'éternel, shalom, bisika, bisous, bino, boboto, bondeko, nakacha mabota la bino, vraiment toute tendance confondue. Bambote Ebele, bonjour, bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise sous les baobas. Abonnez-vous et puis partagez la vidéo sans oublier d'aimer la vidéo. Et ça l'ara bien makasi bande konangai matondo na bakimbangiste. Vraiment boboto bonde kona bande konamse église catholique. Et puis toke inalombango topesi respect na ba chef coutumier na biso. Et puis topesi vraiment bino nyonso bolingaka la danoise. Bokamata ba bisou na bino yangoana na tongo ya lelo ya mardi. Voilà le 3 décembre. Moi oyo to sala ka bilan bande konanga sala bilan ya eloko nyonso ba dépense nini osali na année oyo ezalaki utile na oyo ezalaki inutile oya inutile kokoti yango na 2025 te. Et puis parce que les années passent toza okola tosuka mabete et puis voilà sala bilan ya libala na yo sala bilan ya bana est-ce que année oyo bana ba travailler qui bien école et lo koni ezozanga o sala nini sala bilan même ya biloko kolia tala na congélateur na yo ozana biloko ebele o ebité bibisa ngo nyonso vraiment kanga même congélateur sokola benza congélateur na yo tala biloko nini ko utiliser au liango déjà pona ezanya so économie au lieu ya ko bomba ka biloko ebele sala bilan ya bilamba sala bilan ya ba chaussures sala bilan ya ba sac à main. Voilà, tout ça, ça va lui faire du bien. Lengwana, muna lobaka, musala papa, musala maman, biso ba tokina musala, ba dépense, ba sac à main, ba chaussures, tout ça, la ranapson au mingité, parce que tout qui n'a pas musala. Tout ça, on attend, on a été, il y a aucun gauche et droite, et so, au sommet, moi, ça qui nous, il y a canon, au vandi nango, tokos, bamboule belé. Voilà, bande konangai, vraiment, salapé bilan, il y a ba montre, salap bilan, il y a ba bijoux, tout ça, ça la bilan. Et ça la bien makasi. Mais ko bomba bon on a bijoux. Et ça la rapé malam. Mais ko somba ndaku, ko bomba bon on a ndaku. Na ozana poto a osombi ndaku na ope. Et ça la kitoko makasi. Voilà, bande konangai na yeli bino lelo. Mwa muke bato ebele bazo komelanga. Bazo tunangai likambuya. Ndeko na biso Pamela. La fille de 31 ans. Oyo mobali abomakiye na Cameroun. Balobi suite nango eza wapi mama la danoise bando pesa biso ba suite mais nazo pesa lisusu te ezali pamba te bande konangai vraiment mokili oyo eza mokili ya pasi yango na vraiment nazo pesa na mama na Alexandra oyo ba uti ko sala enterrement ya mwana na ye en tout cas na chaka isuba commentaire na likambo wana pete na esala ngai pasi ti lelo yango na vraiment na sina loba ona kokaki koloba ndenge pe souwe nange ezalaki pona nga na ndenge bakunda Alexandra na Canada mais ezali ba parents na ye mutu ba ko décider wana ezalaki souwe nangai voilà alors ndenge bakundi na Congo c'est pas aussi grave sa maman aussi azala kuna ce que bandoke kotale chaque jour ce qui par mois par semaine par année ezali pe mabete alors bande konanga voilà tam soupa ni nange bakundi na Canada et ba Canada banga bazala trop coincé pour na koluka vraiment nani abomaki Alexandra. Voilà, alors bandeko toleki na famille ya Pamela bandeko nanga so bomona ki nazo pesa bino so information te parce que d'abord avant na il a bino information il faut na zope yango place nazo zo yango na source mais bandeko ya Pamela na koloba pe bandeko vraiment te Pamela azana cousine na ye baza même nom na kati ya Belgique moko abota miso na tata mwasi mususu na mama leki musu te foza la kota botata moko na soki na tata mwasi bien na papa leki bien na papa kulutu baza na kombo moko baza bandoi eza lokwa ke biso yozali yo botami na tata leki nga botami na tata kulutu koko na toza na koko moko koko wana sikoyo biso na yo tozo kabola na ye kindoi bino mo bozo comprendre aza wana na kati ya Belgique pona nini ndeko wana zwaki avion te soko zaki na ndeko ya malamu mbele tilelo ata ndeko moko ya Pamela akomi na Cameroun te batu basungi ezali batu oyo ya motema malamu mais eloko nini ndeko wana azopesa ngai merci
bande konanga esala ki ngai pasi nazana audio atindela nga plus de 10 minutes mais audio wana naza sur na effacer yango parce que na effacaka mingi ba soki téléphone ngenge tonda et puis na yoka ki yango kaka 3 minutes suite nyonso na yoka ki yango te ndeko wana lobaki makasi azoko ganga yo nani okende koloba makambo ya famille na biso yo nani yo banani yango yo zosola na bango na Cameroun yo nani bandeko bandi koganga soko zoluka ba view na kombo Pamela te yango bema bandeko na ngai po ibosalaka bongo boza si peta soki na oluka ba view nga na beti ape ba 100,000 views na kombo Pamela te Kombo Pamela wana bandeko nanga ata 15,000 views moko ebetelinga tena. Mais moi je le fais pas na kombo Pamela osala ngo na Pamela te na kombo ya ba view. Na osala ngo na motema oyo ngai pe na mwana ya même âge que Pamela. Je vous dis. Et ça la kinga passe. Na lata ki likambo. Et puis famille wana mutu mwana mama wana. Oyo azo tindela nga message à mabe. Pona ye amona ke babwaka ki Pamela na fulu eza ngai. Ngai pe kam na tindela ki ye image wana. Na famille ya ba Pamela bazala ke ngote. Nga pe muna che bango na contact na mobile aza na Cameroun. Pona lelo situation koma boy. Pona lelo ba yate. Pona mo papa na a contacter a solo la na ambassadeur. Mais tala merci azo pesa ngai. Akorepe ko koloba na ngai kaka ke mama na dona za ndenga respect. Abanene so nyoso sali mais to lingi te ta mususu ba makambu ya kati obima nango na kamera. Ta mususu. Komi ko finga koloba. Me mama wana mobimba wana. Mama oza belge. Oko kene pe na Cameroun ta mususu pe sans visa. Pona nini okeite. Pona nini ovandika na kati ya Belgique ozolia na yo oza komela. Me ozo benga zo tuta tolo ndoi na yo. Ye wana akufi kuna. Eloko nini yo nga na moni yo sali. Na ba réseaux sociaux nini yo leki ozo milakisa ke ngai awa na kati ya Belgique Pamela zaneti ngai boyebo eloko te. Eloko moko te. Soki leki na ote na Sweden kuna azo mata. Mais sino te pe likambo yo na Jolita. Mwana batu mwana malamu moko osakana te. Azotika musala na ye, azotika vi na ye, pona bunda, me yo eloko nyo sali. Me yo wanande, so kata Jolita mutako atinele ngata message, me yo, osali nini? Otini message ama bendenge wana, pono ganye nini? Siko abanda yo tina message wana, ekota ngai, na mitali pe na lobi wi, nazana nga pe ndeka Pamela te, na tikala pe ko yeba ete. Soki pa kufaki na ete, manga pe kotika la koyeba ete. Epe zape kaka yo mto bomisi Pamela. Parce que Pamela zalaki na kuna na couvent. Kaka yo mto pesa ke ida kima. Donc parmi liwa Pamela, yo poza na kati yo ndeko tindela kinga na oloba na yo. Bandeko video na salele ngo mutu te, na salele ngo mutu ye. Et puis na répondre na batu oyo, bazo ebisanga ki mama la danoise po anine otiki dossier ya Pamela, dozo ye ba suite te. Nazana ba suite nyonso mais na lingi lisute parce que tela famille mobimba famille do ozo comprendre te mais bon tela mama ya Alexandra to finga ki ete nanya baloba kite oza mama zoba oboti mwana moko oke kotika eboy mama Alexandra abotola libala batu mama Alexandra boy na boy mama wana tikali kwa kofinga ta koni mama te pona yi atanga. Maman avandi na Congo, maza mayele koleka maman avandaka na Bruxelles wana. Ayebite ke presse. Yango nde koma solution ba makambo. Tala ndenge kenge ba malgré tout ça, na bato bazaki contre ye, na bato baza pour ye, bazo pousser, bazo soutenir ye, bazo pese makasi. Tina ndenge aye kokunda mwana nae. Na après kokunda mwana nae. Monsieur zo sala makaka mais ya bino tango kaka bolobi nanga ekatana nani ayaka lisuko loba bino komba Pamela yo moko réfléchir nani nga bando ya ma information solo même ata soki lelo bomona ke to pesa pesi mbote ebele epa ba kabibi loba ba kota ki makambo wana eza ngai
To solo lina tala image yango zwa numéro de téléphone contactez mutu boy na boy basala kandenge nini. Pourquoi insulter les gens comme ça? Yon di grande soki grande sœur oza motema mabe oza pene sengone oza na ndenge Pamela kufi pona na famille ba Pamela bazai suna mutu te. Okoma famille yango bakoma pe lolendo banda Pamela ya na poto ozala kana ope motema malamu te ozala kana ka pona ko defaka mbongo ya Pamela. Et puis motema passe ezo sala yo bande ona sekisa binoni grande sœur wande bozo mona wana auteke okufela mobali pe à son âme wana ezelo mutako sekate liwa biso nyonso to oleka wana mais à l'air akufeli mobali a defaka mbongo ya Pamela mobali na kufi ya pas longtemps il y a même pas 2 mois oko kama ndeni na yebi makambu na yo oko kama mama. Soki po continue nga soko tinga sojo no luka photo na ona opiblio na oloba ndoki yo na otape na botala ndoki o abomi o mona nde na famille na mino ba oboya yo. Déjà vidéo so famille na mino boyo on ekisasa ba oboya yo. Yo kufela mobile o defa ki mbongo e pa Pamela. Bo komisa Pamela lokola muto a defa ka bambon. Ndio ne Pamela pe bambongo bo defa kai. Akoka pe na msoko sunga bande ko nae. Akoka même ko bimisa mama na ekuna na bavanga kuna so bavanda na ba mission wapi. Ai mso komisa epe na kacha Kikwete. Na capitale Kikwete. Ozoka o defa mbongo ya Pamela. Oyo opanzela babatanga osala bamatanga mobali na ezalaki mbongo Pamela mwana nazaki tala na mbongo bomba mbongo ayebaki ko bomba mbongo est-ce que mbongo Pamela na yo zongisi yango nyonso Pamela lelo akufi zongisa na nyongo wana bande ko sikoyo tangu wana Pamela kufi ya ayebaki te ayebaki pe te ke Pamela soki na Cameroun ayebisa pe binote abandene pe kopesa bino be formation nyo sote bino boyebaki pe logote siko azwi mbongo nyongo ya zalaki nango ye mbongo nde motema ne témoin so pa zongisaki ndam so pa zongisi nyonso motema no témoin mais soko tikali na nyongo Pamela futa olio yaka kolobela biso ba kroni mama biso to yaka koloba to pesa formation surtout ngai na ngamutu na pesi bino piste nyonso ngam na sungi basala boy bakota boy ba question boy OK mais yo wana ma papa o bozo toute la tolo lelo ko pesa be formation na biso te ko pesa be formation te a pesa te est-ce que makabo isili na communauté so makabo isili so naza na sujet te na ko na TikTok na copier sujet à TikTok na yena ngona kata YouTube. Dernièrement, lobby, si je n'ai checké lobby, ya bandoki, on a kacha UK, bakangi tala bandoki bazaka, UK dorma, izamboka benga, izamboka galure ka, ezakini basala filme mobo loup-garou, kindoki ezaka makasi, même na bamindele, même na batubaya ba Congolais ya mwa bomona biso to banga kao ba feti na bango ba dine nini ba feti boye o ba église ba pasteur bo soki bolanda ki ngote bolande mission ya hier ya papi message ba pasteur bazolia na bango bandimi musu bazolia pasteur mundimi alie pasteur atangi na bakombo abia kozonga akotanga bakombo bandoki na kacha ya Londres bazatale belea Bozomon. Foto mi bate la. Mama ona boma zaki na nyongo. Kata mudanya kufi. Jour azo kufa wana. Kaka le premier wana. Oya kufaki. Ndeko mwasi wana. Atie mbongo na konti ya Pamela. Atie mbongo na konti ya Pamela. Ndeko mwasi ozoyoke. Oyoki de na yoki ma information no. Atie mbongo na konti ya Pamela. Tanga atie mbongo Pamela komi muto siko nzoka ne wana de Pamela déjà basi bakanye so pe ba chaîne. Soki pe basi ba bomaki ye. Donc ezaki neti ya atie mbongo neti ba midi soki ba heure ni soni Pamela komi kuna so ba 10h ba blomo a bongo. Ya eko tia mbongo so na ba 10h so ba 12h so pe ba 13h.
Ce qu'on Pamela n'est pas comme la cahier. On a comme lié. Ah, merci ma grande sœur. Merci tous en netinga par exemple. So ina okoma. Donc merci ma belle boy. Ce qui oyo qui kala dans nos acheka merci. Oh, écoute moi doute. Ah, là dans nos acheka ma belle té, là dans nos acheka ba cœur té. Donc bato ba yebinga. Mudo yo posa la ba signe na yo. Au moins un mususu o tira ba cœur o tinde ngala mususu ba clair ba bleu ba jaune. Na moi comme mususu o tinde lo côté comme ka bonjour. Et ça, on a peine d'indinga. Ah, t'es joli batini, ça bon, t'es joli batini, ça soit comme linga, tchara, ba cœur à jaune, ba cœur à bleu, ba cœur point, il est là comme ça, bonjour. Est-ce que ça y est? Ou bien batriquer téléphone. Donc, maman, on a n'enga yebeli, yepe, yebike, n'enga tchela qui est mbongo. En tout cas, il fallait, nani, Pamela Bengae. Pamela Bengae, a komika, ok, merci. Et ben, dit qu'on tungi, c'est, ah, Deni Pamela vraiment na zong se li mbongo c'est pas zong sa ki nyonso yemo kam ta yebi mais zaki monter belé na zong se li mbongo akomika ok merci Pamela tiki mbongo na compte azala na bambongo penza na mbongo ba nyongo mo shora ke na ko panza matanga mbali na ye ba ndi ko Pamela muta def saki ya yango na liku ko tanga kombo na ite azongi si boye jogande asiko na sukanda wana zongsaki mbongo wana soka yeba ki soki Pamela za akufaki alanga piango lisute ateli pesa ke mbongo wana azana do ole kutu alela ta Pamela azana kanda mbongo siko kanda na ya mbongo yo zongisaki budu sa akufaki na ye mobali ya Pamela mutazongisela ki réponse mais soki azakata mwasi ya maele alanga ke chika téléphone na ye na police alors que tel na solo na komela ki Pamela na tel nde ba répondre ki nga na boy ba oye ba place nini téléphone wana soki ezaki message ya suka soki ezalaki ya ndeni mais avant ni kaka boy kaka leti bubu moko mutu bobo awuti soki na kikwiti soki na wapi mais kokoma arrêtez où tu viens prendre tes informations est-ce nga na zo kokosa bino na otela bino ba audio te. Et puis même na entourage wana ya nani ya gouverneur ce qui ya ambassadeur mobali to solo la ne azawana bande konanga eza passé senga somo pourquoi les gens sont comme ça pour une communauté bo senga rabiso merci te to yeli bino be formation avant nga na sala be mission nga na tindeli bino na bandi ko luka na ba live ba famille ya Pamela eza wapi bazo tungisa nga kuna vice gouverneur ngudende ko dani président ya ba congolais nyonso na Douala bazo benga mama la danoise luka tina ekozwa ba jolita na ekozwa bandi ko na bino nyonso wana na yo pe ba pesinga numéro na yo na bengi to sololi na tindeli yo olobido on a rien on n'a même pas de nouvelles na tindeli yo ndenge ba bomiye na tindeli yo video oyo ya suka ndenge ba asalaki ba suki tu ozala kutu na ngote na tindeli yo ba acte de décès na oh bandeko basala batundeni nde yo wana na kanda na oso ya mbongo okende ko pesa ozongisaki muto sa kufi na so comprendre te lelo tala nde bolali si makambo ya nani ya Pamela nani azolobela ngo lisusu tamso ndenga na lobi bona la musi yango kutu qui parle de ça encore bagangela ba kroni mama te nako ata opesinge bisho na yo na yebo na balukeli yo na lobi non ko zalaka na kimia oyebi te soki lobi nango ekopesoni boyebi pouvoir nzambe apesa na bato media te toze belé bolobaka YouTube afutaka poni mokili momba bakoma bat ba YouTubers te musala ba c'est pas donné à n'importe qui ngana telemeli bino makambo na bino ndengwana na soka merci zo pesa ngana mboti genga audio ya 10 minutes ofinga ngai na vanda ka boye na inventer na mungongo pe ya papa batu na tiaka ngo bande wana bandoke nanga na suka me quand même na sina tshela bino audio wana na ko tshela bino quand même audio boyo kaso nga na inventé et puis boyo bomona lisusu na pesa na tshela bino mwa ba image ndenge ni makambo elekaki kuna kande bino boyo ka switch wana na lingi ko suko yo makambo ngote
akomeli komelinga azo espèce nga bani na ye papa bazo pekisa ye moi si wana ngai muna pesi bino papa wana nga na pesi bino na numéro abengi Tina Kishasa tia koti na contact na bande kwa Pamela propre sope boye ki motema mabe ne ba koti na bande kwa Pamela propre en contact nazo comprendre pe IOT yo na pièce ka indice la famille na bino baye bake mwana mwasi akuti ko kufela mobali kaka neo ya même pas 2 mois grande sœur na bino na za na Belgique atinde nga audio ya mabe na bakanda ndenga zongisi mbongo Pamela mikufela ki na ye déjà na bune nga zongisa nango lisute mais kaka les mêmes jours Pamela kufaki atie mbongo wana so pas tchaki nyonso so pas tchaki moitié zongisa ndambu azongiseli Pamela pas les premiers millions bobebi kande ba futa rabat azui mbongo atieli Pamela nyonde Pamela zakine déjà ya lisoko ko kufa so pas zakine ba kangiye parce que téléphone ezai pas Pamela te réponse à pesa qui est ezaki réponse Pamela pesa raete et puis Pamela benga kambala moko so azongisi nyongo Pamela benga qui était abika OK merci donc ezali Wilfred mtazongisa kiam réponse wana bande weza malamu te bola d'exemple à maman Alexandra bola d'exemple à bato belé bazaka wana ata oye na média bolobi balobi à garder nos silence avant ya ko répondre même temps maman Alexandra azoa ko répondre azolo bakaka na ba obo finginga na ba obo linginga na sengi bino merci pona mutu akofingo lelo na média lobi pa ko mona ke yepe kana nzelani wana ba pese sous piste kitoko ayena ngo lisu makamso efungwa milisusu yongo faut osala attention te mu dossier na lesilité kanga munoko lela pa de ozol na ojo tindaki e ata mungonga ko lela Pamela ezate même mobali no ojo kufa lela ye ozana na bokuya na nzoto mais ozowela ko sala bat ba audio obiki ka pona audio pe nga kanda ne fasa ngombala moko sinon na ngai na chiango bino mo bonge boyoka sa grande sœur wana baza même non na Belgique wana oh azoloba bolingi kolia mbongo na likuna da komba Pamela na ba view na bino et repesa combien 10 000 views et pesa combien 10 euros 5 euros en tout cas sia musalo ngana kendinga na tongo oyo yo ebiso efuta nga combien oyebi mbongo combien nga na zwaka bonso na baina sala ngo temple oyebi combien na ngena lia yo yebi mbongo yukende eza makasi keba na yo ndeko na nga mama keba lela mobali na yo pozo lela no pe Pamela te tamso zo seka libota ba Pamela bozala ka bongo bala ba papa kulutu ba papa lek bala ba tata mwasi compétition na kati ba famille ojo yango yo to solo ina papa ya suka na ochela bino bolanda la boke binyos ojo asuka yango j'espère que vous allez madame yango bon suite yango ya Pamela bozela na bandela yango boyoka bonsoir maman la danoise j'espère que vous allez madame ngai na o fondé ben bon, information suite ya Pamela la lingi soute ce matin à 10 h on s'est retrouvé chez le gouverneur, voilà, y compris l'ambassadeur ainsi que son équipe. L'équipe à Yaoundé avec l'ambassadeur Bayaki Lobi, Bakomaki Anadouala, na pourquoi. Yonde ko mwasi, ngam mutu na pesi bino information, ngam na tche bino na contact na papa, mais yo bandi obalukelanga, information lukuta. Ozo be formation wapi oh oza liboma na mutu na yo ngam na tinde leo video nde babwaki Pamela na full o balukeli ngai o melaka whisky o bien deni keba oyoki ko gawo ngai ba kebisa ngate okay ngande na okebisa yo nde keba vanda na selela mbali no pada inane okay na nzoto na ngate. Et à 10 h, on s'est retrouvé chez le gouverneur. Le gouverneur nous a bien reçus et il a donné ce mot que s'il y a un souci, il va apporter son soutien.
Ça, c'est le mot du gouverneur. À 10h00, nous étions déjà chez le gouverneur. Et après le gouverneur, le gouverneur, toqué ensemble avec l'équipe, avec la CIATV, donc la presse, il était derrière nous. On est parti jusqu'à la PJ, c'est-à-dire à la police judiciaire. À la police judiciaire, nous étions reçus par le patron de la police judiciaire. Et il a relaté les faits selon l'audition ou selon le rapport Oyo Bapesaki et un rapport Oyo Outaki à l'aéroport fait par la police de l'aéroport. La police de l'aéroport, selon son rapport, a commis Boye. Les criminels qui devaient être notre futur beau Wilfried à Kota, Cameroun, depuis le 22 octobre, date d'entrée au Cameroun, selon les traces au niveau de l'aéroport. C'était le 22 octobre. Et le 5 novembre, de Abima, par Air Bruxelles, en passant par Libreville. Et notre fille ou notre sœur ou notre compatriote qui est à Kota le premier. Ça, c'est ce qui était écrit dans le rapport au l'aéroport. Avec la police de l'aéroport, il y a empreinte, il y a photocopie, il y a passeport, il y a Pamela. Donc, l'ambassadeur a attiré l'attention du patron de la PJ ainsi que le commissaire qui s'occupe du département Yabakri, que dans cette affaire au sérieux, qu'il demande que Moutouango Azala extradé dans le Cameroun, c'est-à-dire le criminel. Et je crois que l'Interpol doit être saisi dans les jours à venir pour que Bamela puisse interpeller Moutouana Wilfried pour que Aya au Cameroun. Parce que l'ambassadeur a terminé qui du Cambouana un peu très fort. Aussi ici dans la PJ, toqué dans la morgue à la Kentini pour aller voir le corps ensemble avec l'équipe ainsi que lui-même l'ambassadeur. Donc comme dans la morgue, nous étions reçus par le directeur de la Kentini ainsi que son assistant, ainsi que les services de surveillance, je ne sais pas quoi la surveillance, oui. Ensemble avec la CIATV, c'est-à-dire la CIATV, c'est comme la NTC du Congo. Donc la presse qui était avec nous, qui prenait les images partout là où on a collecté. Total corps, Mawaming, Minya Kolobezate, ça n'a pas quand j'ai revu encore le corps. Ça y est, Mawaming. Bon, on est quitté, on a fini à la Kentini, c'est-à-dire à la morgue. Nous sommes dirigés vers l'hôtel, là où l'ambassadeur est logé. Alors, nous avons tiré des petites conclusions, mais déjà depuis la PG, on nous a donné des certificats de gens de mort et d'autres documents de rapport de l'aéroport. Donc, c'est déjà dans notre main. Il y a d'autres choses qui vont continuer ou d'autres documents qui vont atterrir, qui n'est pas encore on a ensuite pour ça la demande. Et je crois que l'ambassadeur a posé lobby avant midi dans la ville de Yaoundé. Et il nous fait savoir que l'ambassadeur a voyagé, l'ambassadeur Mogaïbis a voyagé le 26 pour Nakokende. Namboka et après la dossier Nyonso pour apposer déjà. Et selon les informations qu'on a, selon l'ambassadeur, le corps est au Zonga, Belgique. Pour faire d'autres choses, je crois, je ne sais pas si on pourra faire l'autopsie ou c'est quoi ici, là, je ne sais pas. Ce n'est pas encore déterminé.
mais c'est que je connais que Port et Ozonga, Belgique, donc il est Kinshasa ou bien RDCT. Voilà un peu la situation qui est là. Et jusqu'à nos jours, maman, la danoise, aucun membre de la famille qui est arrivé, ou bien qui est à côté. Jusqu'aujourd'hui, membre qui étant que le Bantou, les Africains, ils devaient avoir quand même une personne. Je ne sais pas si dans la famille, il y a Pamela, Bato Bazate, ou Bakouragé, ou utiliser une nzela ya makorobi, nzela ya bis, ou ba ya kotala ndenge makambo ezoko déroulé awa na kati ya Cameroun et pas ndeko na bango auti kotikela bango. Mais il n'y a personne. On n'a pas le choix, on ne peut pas faire plus que ça. Mais déjà, makambo comme vous avez dit, beaucoup d'ambassadeurs, comme je t'avais dit la fois passée, le ministère des Affaires étrangères a commis un ambassadeur, il avait saisi l'ambassade et c'est pour cela que l'ambassadeur même a télémarqué. Voilà ce qui est la meilleure solution. Et quand l'ambassadeur a dit Awawa, Makamonion, c'est qu'il n'est qu'une parce que tout le monde avait peur. Donc voilà un peu la situation d'aujourd'hui. Donc ça ne fait pas longtemps que je suis rentré à la maison, mais nous avons fait toutes les opérations, je te dis, avec 13 et 14 comme ça là. Et quand on a eu notre entretien privé avec l'ambassadeur, et nous sommes quittés de l'hôtel, c'était déjà presque 15 heures passées. Une fois de... Bandeko, basala kamdenge nini. Congolais, basala bien na matière nini. Basala kamdenge nini. Boye bisanga siko mabe nini o nga na sali na makamba Pamela. Ndenge na sala ki na mikotsi corps et âme. Nazolala bien te. Tension nange ko mata. Basala ndeni. Merci à famille à Pamela. Yango wana boko botindela nga message ya mabendenge wana. Nazo tchaba audio. Ozo lokota biloko na yo wana. Tika yango. Nazo lokota biloko. Même papa. Na sololi na yete ke bon menacenga. Soki na yebisi ye. Akozala de nangana mona ke akolinga soko saba démarche yango te. Vous comprenez? Aolinga te. Coïncidence ezapé que azan de konanga munyanga aomona ke bo salir nga aoboya ko ba ko sundela Pamela kuna. Bo chaka foin. Bo le kaka na ba media. Bo tanga kombo na nga be tinela sous message. Oromona makamto osala. Ako kene pe inaperçu pe loko ko zaisute. Bo ba mitema mabe. Ba to ba sala ba démarche ko ba bande ko na bino. Soki ba bingai biso tolobaki na preste. Na kotia ko tu biso parce que ngape na zwa ke mission et pas matondo ngainde na tchena presse ya ngainde ekei tina Cameroun. Na ebe écouter ke batela ngape tina Cameroun. Mais to ngato koma ba résultat kitoko boy. Motema mabe. Zongi sa ba nyongo nyoso nanu ya Pamela. Ma mokolo ya poto kala. Mokeno ko defombo me pa bana mike. Tindela nga sous message. Oko mwana ko luka photo na yo. Yo moko yebi tina makamno ça veut dire que na photo na yo. Na publier ngo bongo yo funda na police belge. Ndoki yo ndo lié Pamela. Boyero bo koti na nzela mobile, bo tindeli mobile ya mabe. Bande ko ezala ka bongo, bako tindelo mobile moko bo ya mabe. Nzoka nde mutu baso basali yo bongo famille na yo moko. Bakei ba koti pa mobile moko. Bola de mission lobby. On a chaki ya papi message. Boko yoka ndenge expliquer ngo. O comprendre mobile mo azolingo keba. Eza cible la famille na bino po ba kanga yo. Camarade mo balandaka yo ba yoka na kabandoki osakana te. Ba yoka na ba yebani baleki biso na mayela makasi na moyi na butu ba yebani makasi ba oyeba ke soto tindeli mama danoise ndeko tel bo akosolola naye bako bazwi yo. Keba na mobile ozozwa, keba na camarade ozozwa, keba na milieu, même na place à musala. Bako luka mtu mobo bakoti ye, abandi ko filo, abandi ko salo mabe. Ti ozo kanisa mutu wana nzoka famille na bino. Bo kanisa Wilfred nzoka nde yo. Posa normal to kosi na osa makambo audio tinda kite. Ça fait maintenant 4 à 5 jours. Ce qui fait 5 jours na vala ki angote mande konanga. Nga na vala kabilote. Ezala ngaka ana ebeke na yo sanza. Mais na bayi na ko tia audio wana te.
parce que ozalaka soni na nga moko makambo lobby ofingi nga na lingi badwa yoka mote. O comprendre? Donc keba na yo na kebisio makasi. Pona aussi ces missions ba ojo msu na rochate na rocheli soute na rocheli soute. Atindele ngai oyo yope. À travers les visages, transparaît la consternation. La communauté congolaise, conduite par son ambassadeur, tient à la partager avec le gouverneur du littoral. Le soir de son arrivée au Cameroun le 1er novembre, Pamela Oku, de nationalité congolaise, sera retrouvée morte, calcinée et sa dépouille jetée dans une poubelle au quartier Makepe. Des informations glanées que la délégation éplorée reçoit du commissaire divisionnaire Oumaro, chef de la division régionale de la police judiciaire du littoral. Parti de Yaoundé ce jour pour la ville de Douala, le plénipotentiaire congolais et les siens n'entendent pas repartir sans jeter un œil sur leur compatriote âgé de 31 ans et brutalement arraché à la vie. Nous sommes à l'hôpital à Kintini de Douala. Nous sommes venus de Yaoundé à la suite du crime crapuleux qui a vu le décès de notre sœur qui était résidente en Belgique, qui est venue ici dans le cadre d'une visite de plaisance et qui malheureusement a trouvé la mort ici. La visite de l'ambassadeur ce 22 novembre au gouverneur du littoral permet de savoir. Papa Yewana, information. Yewana na sim ambassadeur, représentant, biso atam sous sakana na ba représentant ba congolais na Londres, mais kuna ba pesa ba représentant wazo représenter ba congolais, ba pesa bango respect. Bande kona suki na ngawana botika la malam, mais na ebisika ndeko wana zala na bozala ba famille ya Pamela, boland exemple Alexandra. Bota la suite à Alexandra, soki bo bando tinda ba message ya kufinga ka batu. Boko zoape suite moko te. Bo la sape que besoin d'éducation. Na moi pe besoin d'éducation médiocre. Po eza normal te. Makambo sali. Mutu oyo source oyo bimiseli bino mai. Yango ne bozo ke boye ko sumbela. Toza a. Toza ka a. Mengai ata ba pesinga suite. Lobaka nzambe ko a touché nga. Pamela esprit ne touché nga. Soki te na oya soko pesa suite mote. Papa nanga pe akopesa ka suite pa mutu te. Apesa ka ngai. Abupia. Nde bino moko ndene kwa bosola kana ye. So kape na lobi asola suna bino te. Asola pe suna bino te. Boye bango. Bo continuer ka kotinda ba message à mabe. Bonne journée à tout le monde. En tout cas, bolimbisi. Na ba oyo ba moni ke vraiment na débordé. Bolimbisanga parce que bino boni ko sakana média. Boni ko loba mingi. Ba nombre de views. Ba nombre de views. Kasi salam YouTube na oyo pour ba vu hein. Sur ça la bino motema pasi sala YouTube. Bongo soko soto botalité. Boye bisanga bozo ba information deni. So bo like ba vidéo te bozo ba information deni. Congolais na ebité botika biloko boye ba Camerounais, ba Ivoirien, ba nini. Botande bilo na bango etala maka. Pona ka ko tia ba like wana. Basara mitema malamu. Congolais toujours place yo soka motema mabe to sala ni to za mitema mabe boye bande kunanga. E komana ko bangisa. Oh, ils a peuple ya ndenge nini to kuta na Satan ou bien ndenge nini. Nzambe na biso. Mutu Lucifer oyo Satan bengana ka wana akoya na Congo te. Yango na yela biso ba diamant ba orbe to liaka te to mona te to simba te. Toyoka kaka mabele wana eza na cobalt, eza na cuivre, eza na diamant to mona ngo te. Pakatu kambati. Botika la malamu na ke musala. Bye bye. Bisous à tout le monde.